toza tango iso na esengo tango bato bazwa iloba na nzambe na esengo tango bikoki eza kofungwama. Mais il y a parmi nous qui pensent que je leur dois une kasi kati na biso bamosusu bazobanza ete esengeli napesa bango biyano. Je ne leur dois aucune réponse. Par politesse, je vais le faire. Na politesse, ne na kopesa ya bango yano. Le journal, au petit article du journal. Tongoni article moko. Un grand effet. Oyo esale musala munene. Parmi les croyants. Kasi bobele na kati ya bandimi. Mais tous les autres comprennent toujours tout correctement. Tango iso bato basoso la ka mabe. Seulement certains croyants qui ne le comprennent pas. Bobele bandi mususu basoso lango te. Pour eux, je voudrais dire. Pona bango na ngina loba o elandi. Je ne me suis jamais assis au pied d'un Gamaliel. Na tikala ko fanda makolo Gamaliel te. Je n'ai jamais passé une heure dans une école biblique. Na tikala ko lesata ngongo moko te na école biblique. Dans une université au pied d'un homme. Ata na université na makolo mutu. J'ai simplement eu l'occasion de lire ce qui est écrit dans le concile de Dieu. Nazu nzelande kotango ekomami na concile ya Nzambe. Dans le christianisme hier. Na christianisme ya lobi. Et aussi dans la brochure, le plan de Dieu. Pena brochure oyo Mungu na Nzambe pona mokili mobimba. Était la base ou le fondement de l'évaluation. Wana ezali moboko na ngai kolandisa oyo epesemelaki ngai. Aucun sujet ne m'a été soumis. Sujet moko te bayebisinaki sala boye. J'ai choisi. Ngai moko na poni pe na komi. Et je crois na banzi que j'ai le droit d'exposer la vérité. Naza na ndingisa ya kotalisa bosolo. Il se peut que nous ne comprenions pas. Mais si vous ou certains d'entre vous étiez à ma place, combien de fois a-t-on affaire à des autorités? Combien de fois lorsque je me gouvernement il faut s'adresser parce que les portes ont été bato esengeli kolobela bango pamba te bikuke fungwamaki ne pouvaient pas se réunir. Bato ko kusangana te. C'est une clé terrestre. Wana ezali fongole ya mabela ya lola te. C'est autre chose. Ya lola ezali kamususu. Je te donnerai les clés du royaume des cieux. Kola bina petelo na kupeso fongola ya lola. Ça c'est la révélation. Oyo ezali pona kozwa nzela po koma na bofongwami ya liloba. Introduit ici sur terre, si je peux le dire comme ça, pour trouver des portes ouvertes quelque part. Pote aona mokili. Okuta bikuke fungwami makamususu esengeli esalama. Je pensais que tout le peuple se réjouirait avec moi. Na banzaki te peuple nyonso basepela na ngai. S'il y avait eu une grande fête ici. Et j'ai dû répondre qu'il y avait de la tristesse chez certains. Il n'y a pas eu de fête. Et cela était bien sûr comme un peu d'huile sur le feu. Je voudrais vous montrer une photo de Frère Branham où il prêche retourné. Photo de Branham à la col retourné. Comme l'école de prêtre. L'école à Basango. Frère Branham qui s'était tellement opposé à cela. Il y a une de Branham à Telemela Kiango. De la même église à Bombay, dans une église anglicaine. Dans l'église anglaise. Anglicaine. J'avais prêché et où je devais me changer. Et pas wapi esengelenga na lata bilamba na bango wana. La soutane avec le col retourné. Et je lui ai simplement répondu, laisse-moi un peu seul. Apesenga soutane na lata. Il est sorti. Na bise tikanga na kulata ngo abima. Na zi soutane na zongiso na armoire pa ya zwakia. Quand le moment sera venu. Ben na bise na kubenga tango ngongo ekobeta. Et j'ai répondu volontiers. Et lorsqu'il m'a appelé, tango abengi ngai comme avant, sans soutane et sans na ye lokola nazalaki liboso na lati elamba ona soutane te. Et il avait revêtu la soutane et le col retourné. Ndeko Branham alataki yango. Se montrer têtu comme moi. Kasi soki alinga komitali se têtu lokola ngai. Pensons à Paul qui a pu dire, Paul, je suis rendu serviteur de tous, le plus grand nombre. Talisa ebele na bato.
Et na nous ne Corinthiens savons pas à quoi cela sert. to makambo ezali me toyebi ntina nango te. J'avais cette envie dans mon cœur. Nazaki na poso na kati na motema na ngai. Merci. Si elle ne venait pas de Dieu, Soki utaki pa nzambe te, cela ne m'a pas encore fait de mal. yango esalinga mabe te ti sitasa ipi. Je me répète, Nazo j'ai zongela. besoin comme Paul de renoncer à quelque chose que j'ai appris quelque part. Soki nazaki na posa Paul ya kuboya eloko moko oyo nga na yoki esika De songolo. renoncer à quoi que ce soit. Mais j'ai beaucoup appris au pied du Seigneur. Kasi na yokoli Les transmettre na makolo na nkolo esengeli te namema ngo epa baninga Nous mosusu. pouvons peut-être avoir des imaginations Tokoki kozala na makanisi dans notre ignorance. na kati na kozanga koyeba. Branham en a beaucoup souffert. Ndeko Branham anyokomi na likambo yango. De n'avoir été que quelques années à l'école. Anyokomi pote azalaki na mambula muke na ketelo. Il avait un complexe direct. Azalaki na complexe moko. Nous pourrions aussi l'avoir. Biso pe tongo kozwa yango pe Tous lisusu. qui sommes ici. Biso banso tozawa. Et j'ai donc été d'autant plus heureux que la chose m'est bien réussie. Et nazalaki na je vais esengo simplement vous réjouir avec moi. nalingaki te bosepela elongo na ngai mpo na likambo yango mpe. Dans vos cœurs, car cela ne sert à rien. Makambo nyonso eza na litoma ta moko te. Cela ne fera que nous nuire. Wana ekobebisa kaka biso oza na makanisi wana. Administrative que j'ai dû faire et Soki malasi bino makambo oyo administratif onga na sali exister, être ici. mpo te biso toko kozala boye Et puis là, vous sauriez combien d'efforts tout cela. bokoyeba makasi nini nasali mpo te makambo oyo esalama. Il n'existe rien de comparable à ce que nous sommes et faisons ici. eloko moko ekokana na oyo eza te oyo tozosala awa mpe mosusu baza na bamorale na bango. Nous ne sommes ni une personne morale, Toza personne morale ni te une association enregistrée, ni ata une fondation. association ya bato Nous ne sommes te. rien devant la loi, mais Biso nous toza sommes pamba liboso ya au mobeku. statut comme si nous étions tout cela sans Kasi l'être pour toza na statut na biso lokola toza lokola bango mpe liboso ya nzambe. avons-nous encore une mission à accomplir. Ta mosusu toza na mokano mosusu likambo mosusu ya kosala. Peut-être se confirmera-t-il un jour. Ta mosusu nzambe akotatola yango mokolo mosusu. Et que nous devrions effectivement, comme je l'ai dit il y a 2 ans lors d'une réunion en l'ombre où il était question de satellites qui devaient être lancés au-dessus du Eh, ndenge nalobaki yango esenaki satellite ebwakama likolo. pas moi-même. Je pourrais me tirer les oreilles et me dire Nakokaki kosilika ngai moko na bielo nini nasali. aussi ou bien peuvent aussi le faire, mais laissons les choses telles qu'elles Kasi sont. Ne viens pas avec de grandes paroles de sagesse humaine. totika makambo yango Vous le dites. tozoya na maloba minene ya bato te. Ils n'ont encore jamais entendu ça. Et cela ne leur est encore jamais arrivé. Wana pe yeli nanu bango pete. Naza mutu moko particulier. À cela. Il y a une bonne trentaine d'années, Mbula, j'aurais dû aller 30 ans. à l'école biblique. Et je Nalingaki nakende na baekole biblique. ne peux pas l'accepter intérieurement. Kasi nakoki kondima yango Je te. ne peux même pas me qualifier de prédicateur. Nakoki Car komibenga j'ai tata déjà motei fait, te. mais j'ai prêché dans le monde entier. Kasi na te mokili mobimba. Que que je fasse, je n'ai pas fait d'école biblique. Nasali ekole biblique J'en ai te. déjà vu une de l'intérieur, mais je ne m'y suis jamais resté. Nasi namona yango kasi natikela kuna pe kokota te. À un moment donné en Angleterre ou en Suisse. Na mwa ngonga moko na Angleterre na ba Suisse. Justement des chemins par lesquels Dieu peut conduire un homme. Ezali banzela oyo nzambe akokamba mutu. Nous ne voyons pas encore aujourd'hui, nous le verrons peut-être demain. Oyo tomoni lelo te tokomona ntango mosusu lobi. Peut-être que ce que Paul a écrit Oyo Paul akomaki na ntango wana ekokokisama lelo. à propos de Paul, je crois Mpona Paul que Luc a écrit dans Actes des Apôtres, Actes Luc 26, verset 22. na misala bantoma Il écrit, 26 mais 22 grâce au secours de Dieu, kolasela il subsistait jusqu'à ce lisungi na jour, nkolo en grand témoignage devant les petits na et les telemi grands, mpe napesi litatoli liboso ya bana mike mpe bamikolo et Moïse ont déclaré devoir arriver. Luc oyo mose batatolaki ke ayaki oyo mose alobaki batatolaki ayaki désir, rendre témoignage devant les grands et les kopesa litatoli liboso ya bato mike na minene être à leur niveau pour pouvoir leur dire quelque chose. mpo komitika te na niveau na bango mpo na koyebisa bango likambo. Et quand je ne serai plus sur la terre, ntango na ozala awo na mokili te réfléchir à ce qui s'est passé. nde bokoyeba nini yango elekanaki. Laissons la chose comme ça. totika likambo yango bongo. Le frère aussi, ok, nous aussi nous serons plus là. Très bien. biso mpe tokozala wana te ndeko simifu Nous
ensemble. Je vous prie vraiment. Il y a des choses que j'ai déjà apportées et je voudrais pas que les malentendus surgissent. Pas la peine. Sinon, un jour, je ne me sentirai plus à l'aise et je ne sais pas alors ce qui se passera. Que je continue à me sentir bien en ce lieu. Nous sentions tous bien dans la présence du Seigneur. En nous qui puisse nuire d'une manière ou d'une autre. L'un des plus petits membres du corps dont on a parlé en disant que les membres nous les entourons d'un plus grand honneur. Je ne sais pas comment Dieu distribue les choses. Quoi qu'il en soit, que le Seigneur soit remercié pour toutes les portes ouvertes. Il a accordé le pouvoir de transmettre sa parole. De vraiment transmettre son dessein. J'ai reçu tout à l'heure un appel d'une femme de pasteur. Nous les avons baptisés à l'époque à Caro. J'ai entendu parler d'eux depuis toutes ces années. Sa conscience l'a réveillé. Aujourd'hui à la poste pour voir où nous sommes. Elle m'a dit qu'elle ne croyait pas quelle bénédiction nous avait accordé à l'époque. Et je lui ai dit le temps est passé. Nous vous les enverrons. Elle m'a raconté encore certaines choses. Il me tient vraiment à cœur. Avant la venue du Seigneur, la grâce, ce que Dieu a prévu pour l'humanité, et qu'il nous aide à le faire. Je suis avec tout ce que j'ai. Si c'était une erreur, Dieu la corrigera. Il ne la rendra pas fausse. J'espère ne pas avoir à donner un jour une autre explication. Je ne demande rien à personne. Il y a des gens qui doivent faire des études. Il y a des gens qui avec ses convictions. Il a raison d'y croire. Et celui qui ne fait pas des études et celui qui fait des études leur opinion et de vivre selon leurs convictions. Nous établissons des cadres, des systèmes et nous voulons y faire entrer tout le monde jusqu'à la venue du Seigneur. Et à la fin, nous-mêmes, nous n'entrerons pas fixés. Supprimons tous les cadres, tous les systèmes. Dieu, selon sa conviction, de son opinion, il doit en être ainsi jusqu'à la venue. Sinon, nous nous rendons la vie difficile les autres. Nous passons dans les roues. Et cela ne doit tout simplement pas être le cas. Même si j'essayais de trouver quelque chose à reprocher, la décision de chacun est si parfaite. Rien à y redire. Cette attitude et je le pense que chacun prend. La décision de l'autre peut être tout à fait différente. Que nous devons accepter chacun d'être. J'ai vu une brochure sur le recensement de 1987. Nous devons toute la série. Mais je voudrais vous dire que nous y reviendrons brièvement, mais en partie religieuse, juridique à une communauté religieuse. Appartenance juridique, il y a communauté moko religieuse. Sont énumérés
batangi yango pe. L'église évangélique, Église évangélique, évangélique libre, juive, communauté religieuse juive, islamique, communauté islamique juive, et à la fin, communauté religieuse n'appartenant à aucune, nasuka balobi ke baoyo bazana appartenant à église songolote. Wana nde biso toza. Nous n'appartenons légalement à aucune communauté. Biso toza na communauté ata moko te. Nous ne le recherchons pas et nous n'en avons pas besoin. Tozo luka ngo pete pe toza na pe posate. Biso kaka kaze wana oto tie bezo nini na biso ke toza na eloko moko te na bango banso. Ce qui est dit ici est très 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 vague. Je ne sais pas. Le bien ma ezapeza ebele. Toza na ngonga te. Toyoka mawate ata ndenge mususu ndenge nini te. Et les règles sont les règles. Règles et la loi. Eza règle, loi pe eza loi. Parce que je viens de leur amener de la mairie. Nous, lors de notre dernière étude biblique. Na kotanga na biso ya Biblia. Tozalaki na 2 Thessaloniciens 2. C'était ça. Ezaki bongo. Nous avions terminé avec 2 Thessaloniciens chapitre 1. Tosilisi na 2 Thessaloniciens chapitre 1. Pour quelqu'un, a-t-il une question? Moko azana mutuna Biblia. Personne. Mon côté. Une question a été posée. Ah, mutuna etuna maki. Oui, c'est juste dans l'autre parole prophétique que j'ai aujourd'hui. Na liloba na lisakolo na tangi lelo. Qu'ils ont engendré une génération d'enfants illégitimes. Ete baboti bana oyo illégitime oya solote. Séparé, mis à part son peuple. Wana nzamba kabolaki libota na ye. Les Israélites se mélangent avec d'autres. Alingaki teke bana Israël basangana na bilokolo mususu te. De Dieu, c'était la décision de Dieu. Wana ezaki mokano na Nzambe. Il y avait aussi cette rigueur. Par exemple, lorsque les Israélites sont revenus de la captivité, tango bana Israël bauti na boumbu na Babylone. Et actes ont été examinés. Mikandela bango nyonso to mbotama ezalaki batalelaki yango. Il fallait donc un certificat de naissance ou un acte de naissance. Esengeli acte de naissance. Il y avait encore autre chose. Makamsu ezalaki. Les gens étaient mis à part. Bato bachamaki pembeni. N'avaient pas le droit de participer au sein des saints. Bazalaki na ndingisa ko kote ne sika bulete. Prouver leur généalogie. Pamba te batalisi likitani na bango te. Dans le Nouveau Testament, c'est clair. Naboyoka na sikeza polele. Jean a déjà dit dans l'évangile. Jean lobi na sango malamu. Chapitre 1. Na mukapo ya chapitre 1. Oyo abotami na Nzambe. Abotami na mukano na mutu te. Ata na makila pe na mai te. Dans le Nouveau Testament aussi. Naboyoka na sika elobami. Il n'y a qu'une seule lignée divine qui a. Bozale bobere na likitani moko. C'est un mélange. Oh, tikalinyo c'est déjà bisangisa sangisa. Et ce n'est pas et ce mélange n'est pas admis dans l'église. Alors bisangisa wana ndima mine ecclesia te. Admis dans l'église. C'est Hébreu 2. Hébreu 2 elobi. To pusani na lisanga ya baoya yambo. Ainsi comme frère Branham. Lokola ndeko Branham alobakango. Personne ne peut entrer dans l'église. Mokota okota na bokonzi na Nzambe. Kase sengele ko bota mande. Légitimement un enfant de Dieu. Wana nde okomi solo mwana na Nzambe. J'ai lu aujourd'hui une parole merveilleuse. Natangi lelo aux Galates. Na mukanda ba Galati. Dans l'épître aux Galates. Na mukanda ba Galatia. Un instant, Galates. Galates. Chapitre 4. Mukapo aminei. À partir du verset 4. Mulongo aminei. Galates 4 verset 4. Galates 4. Lorsque les temps ont été accomplis. Tango ngonge kokaki. A envoyé son fils. Zambe atindaki mwana na ye. Abotami na mwasi. Soumis à la loi. Amisokisi na mobeko. Afin qu'il rachète pote qui était asikola bawe bazalaki na sa mobeko. Que nous soyons établis pote totitiama na lolenge ya bana. Ici Paul exprime tout le mystère de Dieu. Paul azolobela babomba mina Nzambe na mokili mobimba. Nzambe akelaki Adamu mwana na ye. Alingazo mwana lokola Adam. Alingazala na mwana na ye kotikala libela na libela.
Et cela, je le dis ainsi avec mes propres paroles. Wana nazoro bana moloba nanga moko. En quelque sorte, ça a mal tourné. Tam susu ebebaki. Le moyen de nous rétablir dans la position de fils. Na lolenge ati la biso na lolenge ya bana kolanisa ye moko. Vous présentez cela de manière à ce que tout le monde comprenne pourquoi Dieu s'est révélé lui-même. Et c'est de ça qu'il s'agit. Ici, le premier Adam, là, le second. C'est originel avec l'humanité. Au moment où le Seigneur reviendra, les siens auprès de lui, transformé, ce dessein sera il n'y aura plus aucune trace de péché, de maladie, de mort, tel qu'il était avant la chute. Amen. C'est ainsi que Dieu achèvera de montrer clairement à l'humanité ce plan de Dieu. Le monde entier l'entendra. Vous pensez peut-être que je vais trop loin. C'est pas normal. Mais je vous demande, qu'a-t-on annoncé lors de la naissance de Jésus-Christ? Qui sera pour tout le peuple. N'est-ce pas ce que le Seigneur a dit? À quoi devons-nous nous en tenir? Je vous le demande. Que si peu de personnes deviennent croyantes, de personnes deviennent croyantes. Ce n'est qu'au moment où cela nous saisit vraiment et où nous ressentons ce que ça signifie. Les gens sont perdus. Alors bolingona ekopela na mitema na biso nous pourrions tirer les autres. Wana ndete ko benga batu msusu na bisike bazana libulu. La question qui a été posée. Kasi za mutuno etuna kite, etuna na makite. Kasi na banze mutuno na topesa yanu. Devons-nous alors revenir à Thessaloniciens? Tozonga la Thessaloniciens 2. Si je me souviens bien, nous devrions revenir sur 2 Thessaloniciens 2. On a banzi bientôt zonga la 2 Thessaloniciens 2. Souvent considéré. Frère Branham en a parlé. Ndeko Branham alobela ngonga pe na komi likolo nango. Au verset 1, il est écrit concerne l'avènement de notre Seigneur. Notre réunion avec lui. Frère. Il est donc à nouveau question de la venue du Seigneur. Seigneur Jésus-Christ et notre réunion avec lui. Cette demande est la suivante. Verset 2. De ne pas vous laissez facilement ébranler votre bon sens, ne pas vous laisser troubler quelques inspirations, par quelques paroles ou par quelques lettres qu'on dirait venir de nous comme si déjà là. Nous voyons que Paul associe également la venue du Seigneur avec le jour du Seigneur. Quel est le jour du Seigneur? Le jour du Seigneur brûlera une fournaise. Et avant que le jour du Seigneur envoyé le prophète Élie, alors nous ne nous laissons pas troubler comme si le jour du Seigneur était là, pour savoir ce qui doit arriver avant que le jour du Seigneur et que nous saurons ce que Dieu a promis et l'accomplissement pour savoir que le temps est proche. On devrait s'effrayer
Si quelqu'un dit l'esprit m'a révélé, moko ta komisala nzela na ye moko alobi te molimo elobeli nga boye doucement. Ici, il est écrit que le prophète Élie doit venir. awa elobami ete Le grand jour mosakoli Eli esengeli aya liboso na mokolo ya kanda na Nzambe. établi. C'est ce que Paul voulait dire, que nous devons nous tenir à la parole du Seigneur. Esengeli totelema ngwi C'est troublé. na liloba na nkolo na esika komitika maloba na mutu songolo mpakala Verset 3. molonga misatu Ce qui lui a été révélé par l'Esprit. oyo bafungolele na molimo Verset 3. Que personne moto ne te vous séduise aya pota azimisa bino de manière. na ata lolenge nini Avant que l'apostasie esengeli nanu arrive bowanga ni nkolo eya et qu'on ait vu paraître l'homme impie. mpe tomona komonisama na moto ya mabe. Nous avons également expliqué cela. Tolimbolaki mpe Il n'y avait qu'une seule personne dans la Bible qui était appelée fils de la perdition. moko na biblia babengaki ye mwana libunga Il est venu dans le monde pour être le fils de la perdition. ayaki na mokili po te azala mwana na Il est venu libunga dans le monde pour être le fils de Dieu. lokola yesu ayaki na mokili po te azala mpe mwana na nzambe. Cela était déterminé par Dieu et déjà écrit dans les psaumes. Nyonso nzambe asali kokoma yango elobami na mikanda ya psaume L'autre prenne sa place. Selon Psaume 109, verset 8. moko na moko C'était l'accomplissement azwa esika na ye. Et aujourd'hui encore, lelo c'est l'accomplissement des Écritures. ezali kokesana na makomi Verset 4, il est dit que molongo mine elobami l'adversaire qui s'élève au-dessus de tous ces motelemeli kristo Dieu, oyo aza kotelema likolo na oyo nyonso babengi ya nzambe qu'à s'asseoir dans le temple ti kino akei kofanda na tempelo oyo na nzambe peuvent passer pour Dieu. mpo na komitelisika ye ekomi nzambe. Beaucoup ont écrit, mingi bakomi bateyi mpe likolo ya makambo oyo mais rendons grâce à Dieu kasi tozongisa matondi epa nzambe que cela nous a été clair mpo te oyo bafungoleli biso yango na lotomo ya ndeko William Branham. à la vérité. Oui, je veux, il faut le dire. Na esengeli naloba yango Il y avait certaines choses que nous avions supposées makambo ezalaki ebele oyo tobanzaki ou déjà entrevues, ou tosili deja kokoma c'est grâce aux prédications de Frère kasi likonanisama te ya ndeko Branham tenu une clarté totale sur tous les liens. nde wana Nous en sommes profondément tolongwe na bamakambo nyonso to ya kala ezalaki na biso verset 5. tozongisi matondi epa na ye. Vous pas que je vous disais ces choses bozoyeba te ke naza koyebisa bino makambo oyo ntango nazalaki chez nanu vous. epa na bino. Et maintenant vient le verset 6. bolongo ya Pour ce qui motoba concerne le présent, vous savez ce qui le retient, boyebi ye mpo etali lelo qu'il ne puisse se boyebi nini yango ezosimba ye terminer pour lui. mpo te amitalisa te ke ngonga ezali ebelemi mpo na ye. Étude biblique. Qu'a dit Frère Branham? ndo Branham alobi nini? Qui ou quoi empêche l'apparition directe nini yango ezopekisa komonisama ya antikriste du fils de la rébellion ou de la perdition sur la terre? mwana ya libungi Dites-le. Nous avons- awa na mokili nini ezopekisa ye Qu'est-ce que c'est? eza nini? C'est le Saint-Esprit dans l'épouse. amen. eza molimo santo kati na mwasi na libala. Très clairement. Le Saint-Esprit dans l'épouse est la puissance de Dieu. molimo santo Encore là, kati na mwasi na libala est encore ezali là, nguya celle de la terre. eza nanu wana Tout ne tombe pas en ruine. mpo nyonso ebeba te. Dans l'épouse retient encore l'apparition de molimo santo kati na mwasi ya libala ezokosimba ete amimonisa lisusu te sera enlevé. Que ekomonisama kaka sera ntango précipité et akonetwa wana satana bakweyisi ye na se Et alors, il deviendra la bête. wana nde akokoma nyama oyo ya yauli. Mais il s'agit clairement du Saint-Esprit dans l'épouse. awa likambo eza polele ke molimo santo kati na mwasi na libala ye na ezopekisa ete yamimonisa te. Ne peut se manifester pleinement. Il ne peut pas le faire ouvertement. akoki kosala yango polele boyi te Tant que l'épouse est sur la terre, lokola mwasi na libala aza na mokili est présent
à travers l'esprit dans l'épouse et azali kati na mwasi na libala na nzela molimo ye akokomeka te. mais ce n'est qu'après l'enlèvement kasi sima na konetama nde makambo ekomonisa mapolele. Bolonga samba de l'impie agit déjà en secret. nguye ya mungona ne ezo kosalama na nkuku tous les canaux politiques derrière le rideau na nzela makambo bukulaka politique est à l'œuvre depuis longtemps. Pe azali za na kati ya musala ne wuta kala ils écrivent certes très joliment na mukanda ya ba recensement adresses seront enregistrées mais ils ont adresse ekomami pete mais kasi baza na numéro na bango pe na koyebela bango. Ils le savent très bien. Bayebi yango malamu. Ils le savent de toute façon. Bayebi yango malamu. Pourquoi nous n'avons pas à nous inquiéter. Boye tokozo yoka mawate. 2 Thessaloniciens 2. Pouvoir de l'impie agit déjà kasi nguye ya munguna ezo kosalama deja na nkuku. Qui le retient encore est disparu. Amen. Comme je viens de le dire, nde na chikoloba l'esprit de Dieu mulimo na nzambe enlèvera l'église. Ekonetola mwasi. Il est écrit, si l'esprit de celui qui a reçu ekomami soki molimo oyo esekwisaki Kristo efandi kati na bino ekopesa bomoi na nzoto ya kufa na molimo eza kati na bino bongo na ngoya molimo bokobongwana. Romains 8 verset 11. 2 Thessaloniciens chapitre 2. Et alors paraîtra l'homme impie. 2 Thessaloniciens. Boye munguna akomonisama kasi onkolo Yesu Kristo akobebisa ye na l'apparition de son avènement. na komonisama na boye na ye. Mais quand? Ngonga nini? Quand cela arrivera-t-il? Ngonga nini ekoya? Quand est-ce que l'homme impie sera détruit? Tango nini moto impie akobebisama? Par quelle venue? Na koya nini? Pas lors de l'enlèvement, absolument pas. Na koneto mate, non. Lors de l'enlèvement, le Seigneur ne descend pas jusqu'à sur la terre. Na koneto mankola kokitawa na mukilite. Ils sont enlevés et amenés au festin des noces. Amemi mwasi na libala, amemi na feti na libala. Mais quand il reviendra pour livrer la dernière bataille, tango koya pona kosala bitumba suka na kombo na nzambe ekomami le bambane tondi makila, alors il détruira l'impie. Wana akobebisa munguna. Il le détruira du souffle de sa bouche. Akobebisa na pema na munoko na ye. C'est Isaïe chapitre 11. Isaïe chapitre 11. Personne ne peut l'ignorer. Mutako bosa na ngote. Ça doit être Isaïe chapitre 11. Isaïe chapitre 11. Verset 5. Et nous lisons aussi le verset 6 pour avoir le contexte. Isaïe chapitre 11, verset Isaïe 11. 5 na 6. Je lis ici à partir de la moitié du verset 4. Nazo tanga ndambo ya verset 4. De sa parole comme d'une verge, et du souffle de ses lèvres, il fera mourir le méchant. Zambe Au singulier, ako kweisa moto ya yauli bobeta sete na bomoko ye akoboma ye akolata ceinture na luketo ya boyenge beni na ye. Vous voyez maintenant qu'il s'agit de la transition dans le millénaire. Bomuna waka ekomi likambo ya kokoma na millénaire na millénium. Correspond parfaitement et merveilleusement. Nyonso ezobala na penza. 2 Thessaloniciens 2 verset 9. 2 Thessaloniciens 2 verset 9. L'apparition de cet impie komoni sama na nyama oyo ya mabe se fera par la puissance de Satan et komoni sama na ngoya na satana et de prodiges mensongers. Pe na bikamusi la lukuta. Que faire le lien entre ce texte et Apocalypse 16? Toke kotalisa yango na Apocalypse 16. Qui accomplissent des miracles. Oyo bilimu mabe oyo bazokokisa bikamuseli. Apocalypse 16 verset 15. Exactement dans cette période. Ezo lekana sasa tango oyo toza. Apocalypse 16 verset Apocalypse 16
Et je vis sortir de la bouche du dragon, namoni kubima na munoko na de dalagona la bouche du faux prophète, pe na munoko na musekula lukuta esprits impurs milimo misato ya mbindo ekokana. Verset 14. Mulongo wa zomi na mibale eminei Ce sont des esprits de démons eza milimo ya bademona prodiges oyo eza kusala bikamuseli vont vers les rois bazokende na bankumu ya mukili afin de les rassembler po tasangisa au bango combat mpo na bitumba du grand jour de Dieu. na mukolo munene ya Nzambe. Voyez-vous, Bomoni ici il s'agit déjà de la dernière bataille. awa etali kama bitumba Les suka esprits impurs sont des esprits de démons, milimo ya mbindo eza milimo ya bademona des miracles eza kusala bikamuseli mensongers, epe na ya lukuta pe lisusu pas de la vérité. eza koloba na basolo te. Nous avons également abordé ce sujet. Totaleli mokonzo yango C'est que personne ne peut accomplir oyo moto akokokisa te cet homme pécheur. mosomoki oyo akokokisa yango Il est destiné à cela et il doit kasi accomplir sa mission. akanaki asala mosala wana efo asala mosala na ye bakanaka. Verset 9 de Thessaloniciens chapitre 9. 2 Thessaloniciens chapitre 9 de cet impie komonisama na par la puissance de Satan ekomonisama na nguye ya satana et de prodiges na bikamuseli mensonges. ya lukuta. Verset 10. Molonga zomi Avec toutes les séductions na et kukweyisama l'iniquité, nyonso ya masumu na nko qui périssent parce qu'ils n'ont na baoyo reçu l'amour baza kobunga de la vérité, pamba te baza na bolingo être ya solo te po te babikisama. dans 1 Thessaloniciens chapitre 5. 1 Thessaloniciens chapitre 5 Ils ne sont pas destinés à la colère. biso tokanaki na kanda te kasi tokanaki mpo na kozwa lobiko. Nous lisons Kasi awa qu'il y a des gens awa toza na bato moko bandimi lilukuta qui n'ont pamba te pas reçu bayambi la vérité, te solo bayambi te bolingo ya solo qui ne croient pas la vérité oyo andimi solo te et n'acceptent pas pe par amour andimi te na bolingo pour la vérité. po bolingo ya solo Celui-là n'a plus rien d'autre à croire. wana que le mensonge. etikali akokondimela oyo mosusu te Lui qui n'accepte pas la révélation de la parole, oyo ayambi bomoniseli na liloba na Nzambe te toute interprétation donnée. ye akondima kaka bandimola nyonso tu Il y a bakopesa toujours une distinction bokeseni ezala kaka claire dans ce que Dieu fait. e maso ya oyo Nzambe asalaka eza polele. De frère Branham disant que Dieu a tout fondé sur la révélation. Nzambe ndeko Branham alobi Nzambe asali maso likolo ya emoniseli Agréable à Dieu parce que cela lui avait été révélé. wana Abel azalaki agréable na Nzambe mpo te Nzambe afungolelaki ye yango. Je ne sais pas si quelqu'un l'a déjà traduit. nayebi te soki moto asi alimboli yango De cette prédication, pas la totalité bien sûr. mobimba nango te kasi ndambo Au total, je pense 54 pages environ. natangi 54 pages Avec une substance puissante. kuna Je ne sais pas Nini ya- exactement quand elle sortira cette année. liloba na Nzambe eza mobimba kuna eza na mbuma kitoko substance ya sol Elle contient de nouvelles pensées. eza na makanisi ya sika Moi-même, jamais vu ni entendu. oyo ngai moko tunamona mpe nayoka te. Pourquoi les prophètes de l'Ancien Testament Mpona sont nini? habillés de peau de mouton? basakoli ya kondima na kala balataki bilamba baposo na bameme Peau de mouton et ainsi de suite. Il établit le parallèle entre les bergers mpe et les brebis. azokolobela C'est tout simplement. baoyo ya kondima na kala na kondima na sika. Mais je ne veux pas aller trop vite. La prédication Nakembangu te. s'intitule, attendez un instant, c'est bozela moke une prédication de Noël. lokola elite ya Noel S'y trouve est puissante. La eza nguya s'y trouve est puissante. Vraiment en toute sincérité. na bosolo nyonso. J'ai rarement été tant réjoui par une prédication. nasepelaka mpenza na bokeseni ya litei wana Je l'ai certainement déjà entendu. nasili koyoka ngo Elle est tout simplement formidable. kasi ezali bobele ya motuya Aussi de notre Seigneur, de la façon avec laquelle na lolenge na nkolo na biso accompli de la manie na lolenge nyonso to ekokisamaki na bomoi na ye comme un agneau et pourquoi cela a été lokola mwana na révélé mpate aux autres.
Pona nini bafungola biso kasi na bamususu te. Bandeko ya théologie na otu batikali. J'y pense justement. Dans la prédication, il les fustige. Na matei wana azopamela bango. Je n'ai rien à voir avec cela. Je n'ai pas étudié etalinga pete na tangi théologie te. Na kutanga ngo pete. Nazana likamu na ngote. Oyo na koloba bukano na Nzambe bipai nyonso to uzana na nzela kana loba yango. Au plus haut niveau. Oui, c'est certain. Mais je ne suis pas assis au pied de Gamaliel. Kasi na fandi na makolo Galilée te. Gamaliel te. Vous l'entendrez ou vous le lirez plus Bokotanga yango. Mais pour moi, Bokoyoka yango. Ça frappe. Pona ngai ezo tout ngai. Un manteau mais pour moi ça tombe comme la pluie sur un manteau de pluie. Et pa ngai ezo kwe lokola mbula likolo manteau ya mbula. Chapitre 2 verset 11. Et c'est pour cela que Dieu leur envoie une puissance Dieu envoie la vérité et que les hommes ne l'acceptent pas. Et il veille à ce que ce soit ainsi. Et ces personnes se sentent alors confortées et ainsi, ils se sentent même peut-être bénis en cela. Croire à cette puissance d'égarement, pas aimé, ils n'ont pas reçu l'amour pour obtenir leur salut. En nous, l'amour de la vérité, c'est l'amour de Dieu. La connexion avec Dieu. Que tous ceux qui n'ont pas cru à la vérité pris plaisir à l'injustice. Vous savez, je l'ai mentionné dans la dernière lettre circulaire. Je suis né et je suis venu dans le monde. Et puis na na mukili pona kupesa litatuli. Liloba na ngai za solo. Kasi bapate na ngai bakoyoka mongongo na ngai. Bozo koyoka ngai te. Po bozao ya solo te. Et il a dit. Pe alobi. Mais tous ceux qui sont de la vérité. Kasi bao nyoso basé à solo bakondi mobele solo. C'est que Dieu dit par sa parole et révèle par l'esprit. Bakondi mo nzamba zo na liloba na ye na nzamba zo fungola na mulimu na ye. Tous ceux qui n'ont pas cru à la vérité mais qui ont pris plaisir à bao banso bandimi solo te kasi basepeli na injustice. Bakozalaka bongo toko bongo la bango te. Possible mettre la vérité sur le chandelier. Kasi biso ata ko bongo toko tia solo likolo bitele melo. Ya minda. Sur le chandelier. Sans égard, sans perte. Kubanga eloko te. Pensez-vous comment je me suis senti? Bo banzi ndeni na bizo miyoka. Sans réticence intérieure. Na kozanga kotele melo eza motema na ngai te. Avec raison. Na talisango na oyo ngana moni lokola sembo. J'en ai apporté la preuve. Et puis na memi pe bandakisa. Nous n'avons pas besoin de faire marche arrière. Tozana tina kozonga simate. Les autres qui seront obligés à se corriger. Ba mususu nde sengele bambe bongo la mitema. Ba bongisa mate na bam. Nous avons, et je vais vous dire pourquoi, précisément en ce qui concerne la divinité. Nazo sabino. Mama likambo ezali nde bonzambe. Absolu aux théologiens. Ezali pasi pona ba théologien. Classer les choses, que ce soit juste ou faux, cela n'a aucune importance pour l'instant. Bako tiango malamu bien mabe ezali litoma ta mokote. Mais ils n'ont pas accès à la révélation. Bazo kolobatina bonzambe kasi pona kukota na yango bazane monisele nango te. Nous avait accordé la grâce de ne pas garder uniquement pour nous cette plus grande de toutes les révélations. Zambe bon pisi bisongolu pote biso tokota na monisele yango eyeba na pe mukili mobimba. Ouvrir leur compréhension et les conduire à la connaissance de la vérité. Te tozo na buso soli. Qu'est-ce que la vérité? Tokamba yango na busolo. Qu'une seule personne qui tokyo koloba pe bosolo tokyo koloba bosolo ngozani zobe mutu moko nde mutu alobi yende solo bomo yefungwami azaki na manso. Oui, ce sera un témoignage pour la plupart. Et kozali litatoli pona bato ebele que nous y sommes. pamba te toza wana. Dans l'épître aux Romains
peut-être dans Romains chapitre 11, Romains où 11. les Juifs sont incités à la justice. Wapi ba Yuda Pardon. basukumami na zuwa. Romains 11, verset 14. Romains 11, 14. Pour que la connaissance claire de Dieu soit apportée. Esengeli nano boyebi ya Nzambe polele ememama. S'ils doivent devenir jaloux d'un peuple qui n'est pas le peuple de Dieu, soki bakokoma bakozala na zuwa mpona libota oyo ezalaki libota na Nzambe te. le prophète Osée a dit, Osée alobi qui n'étiez pas mon peuple, bino boyo bozalaki libota na ngai te, fils du Dieu vivant, bakobanga bino mwana na Nzambe na bomoi. doit être incité à la jalousie. Boye Israël esengeli azoka Ce zuwa. n'est pas le peuple de Dieu, oui, mais ce n'est pas aujourd'hui. Les uns, les lotés. Les Juifs disent, vous avez votre philosophie, Lelo boza na ba philosophie na bino, nous avons les nôtres. boza na ba théologie na bino, biso pe tozana ya biso. Vous n'avez pas plus que vous n'avez pas plus et nous n'avons pas moins. Biso bino pe boza na oyo koleka oyo ya biso te. Confirmera Kasi Nzambe akotatola. où le Seigneur confirmera qu'il est le vrai Dieu. Kolo akotatola te yende Nzambe ya solo. Il n'y avait pas de va-et-vient. Il s'agissait simplement de servir le Seigneur. Kwende vutuke zelaki te ezala bobele kosalela nkolo. Il s'agira à la fin. La divinité de Jésus-Christ devra être placée sur le chandelier. Bonzambe na Yesu Kristo esengeli etiama likolo ya bitemelo ya minda. Ils ont percé et ils pleureront, se lamenteront. Bato bakolela oyo baboma ye. Dieu leur ouvrira les yeux. Kasi Nzambe akofungola bango miso. Ce que nous pouvons considérer Oyo tokoki komona mpona lelo. Nzambe apambola liloba na ye. et soit avec nous tous. Aza na biso banso elongo iyo.